na ye vraiment ko le basu likambo yo tuza ko loba tuza ko beta c'était toi ko bela chaque fois bana nzambe ebongi bo lamuka tango e komi mabe mikolo ezali mabe bana nzambe bo lamuka na Bible na kati ya Bible na Matthieu chapitre tokozwa à partir donc Matthieu chapitre 24 donc à partir du verset 4 donc Matthieu 24 verset 4 Yesu la Bible. Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, je suis le Christ, et ils séduiront plusieurs. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin, car une nation se lèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, il y aura de famines, de pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Alors ils vous livreront au tourment et vous tueront et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs seront scandalisés, se trahiront et se haïront les uns les autres. Et il s'élèvera plusieurs faux prophètes qu'en séduiront plusieurs. Amen. Le Nzambe est clair awa Yesu azoloba. Et mission na mission ali retour à la parole du Christ, retour à l'évangile du Christ. Et liko ba que non nyonso tozoloba eza pour le Christ. Eza pour le Christ, eza ou pas Christ. Ndeko mikolo komi mabe boyeba ke batu mingi bazwa na kombo na Yesu. Taba bilembo nyonso tozomona. Na tout ko sala émission moko par rapport à reportage aux na te affaire bomona kiango. Tala moi si oyo azo se dire as prophète. Tala ndenge batu bali ko fuka belaye. Tala ndenge ba mikonzi, tala ndenge ba soda bali ko battre laye. Imaginez-vous au temps de Jésus. Est-ce que bon dimi na que Pierre, Paul, Jacques, voilà ko tambola ba regarder on ba soda ba romain? Non. Non. So bon moni biloko bozoleka bo comprendre que basa batu na Nzambe te. Moi si oyo azo se dire ali prophète bande ko ngai bolanda ba église à lokuta te, bolanda ba pasteur à lokuta te, soit disant bino ba pasteur en Allemagne, boli ko sa musala contre l'évangile. Bo ba ke Nzambe akotuna bino milimo batu bali ko bongisa. Ba na Nzambe nali ko epsa bino boy. To so sa makambo te po bolanda biso. To sa mo po boye ba Yesu Masia bien. Bolanda nde Yesu yeli mutali nzela solo pe moi, si vous l'avez Yesu vous avez dessus, beaucoup on n'a jamais, beaucoup vous l'avez Yesu vous avez dessus à ta moukete, beaucoup on n'a jamais mouton Nzambe andi mabafu kamelaye. Moi si o azo ya na kombo na Yesu Masia, azo ba kazo te na maite, azo te na mafuta te, mais azo ko sabatu bino vous l'avez ba full boy. Mais beaucoup tu na mouton na binoke, bon mo ya seko, ils ont dépendre na yondeko. Bilembo nyonso o Yesu alobaki ko kisami déjà selon Matthieu 24 à partir verset 4, beaucoup ta nyonso mobimba. C'est pour vous dire que les temps sont tellement mauvais. Il faut faire attention. Bako sabinote. Yo pasteur ozobengi sabatu ya bongo. O ali complice puisque bo sala pour la destruction œuvre. Est-ce que mona ki ba image ote? Est-ce que mona ki te que moi je vais passer ko fuka melaye? Est-ce que mona ki te que moi je ati ba pancarte ne partout na Kinshasa? Est-ce que mona ki te que moi si oyo pendant que batu ba ensemble na kati ya soi-disant église, ya sa ko ba fa na mobali na mobali sa ko téléphoner. Est-ce que mona ki te que mobali so tambo na sima lokola so kini bandeko ezali clair, yo pasteur ozobeng sa batu ya boye, ozali na kati ya libunga. Soit makambo sala seko au travailler pe pona royaume diable ou bien ozali ignorant ozo kanza que soki moi sona ye akomilo full na kati ya lingomba na bande ko ta l'exemple muke. Yesu Masia aki na mukila aki la vérité, c'est lui qui était le chemin, la vie et la vérité, c'est lui qui était le pain de vie, c'est lui qui était alpha et oméga, mais batu ba préférer ki balanda full. Il y a des pharisiens, il y a des sadducéens. Pourquoi? Puisque les sadducéens et les pharisiens, il y a une façon de il y a des bangi sabatu, il y a des actions qui sont vraiment Nzambe. Mais Yesu a qui sans apparence d'ailleurs, ils qui même pas donc
azaki na eloko moko te extraordinaire ko attirer donc quoi tirer regard à bato mais azaki égal na nzambe azaki nzambe bato baondima te ke yesu ali nzambe ezali erreur tokoyeba basali na solo soki bondimi ke yesu ali nzambe. Tu peux pas être chrétien sans pour autant croire de loko na zoloba soko yebite ke yesu ali nzambe ndeko lokal susu bondela lisu makasi omona nzamba kolakisa yo soka azali nani puisque yesu masi aza nzambe makitaki na se bato balanda ki ete bato bawelaki balanda biloko mokili balanda barabas balanda bato mokili oyo mais bato oyo yesu aponaki nde bango bakotaki bokonzi likolo elikolo bani na tango oto beta bakelelo boye bango une chose est vrai que le kola na tanga Noé ndenge pe ko saba na tango na biso lelo tozolo bato bazoka te mais un jour mokili kotika la plein besoin na boye mais biso to kozala tous enlever to kipe na nkolo. Pourquoi? Puisque la minorité des gens comprennent ces choses mais la majorité bazo comprendre te misu ba ko so ba email ya ba ko accuser ko attaquer biso soi-disant tozonga la musique ndeko musique ali divertissement musique ali avertissement te biso to les avertis. Nous sommes pas les divertis, nous sommes les avertis. Nous venons pour avertir binoke mikolo comme mabe. Bota la place à partir il y a verset 12. Il y a chapitre 24 verset 12. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Iniquité comme tellement que bolingo ya mingi to bolamu to bolingo mingi ekokoma pio bande ko boasu na bolingo na Yesu Masia te o banda ki bien bokomi ko luka bozo ka bomengo na bino ba musicien chrétien ba lingi bazo mbongo ba pasteur ndenge moko ba politicien ndenge moko bino bozo ke l'église ba terre bino ka sur comment dirais-je la fortune de ce monde ba terre bino toujours sur makamba mokili o ba terre bino pona bokonzi ya likolote bo sa ba mission pour kaka boton na kati basala na bino ya moni biso to longoli numéro de téléphone na biso to lingite ke bolanda biso bolanda Yesu Masia ozali nzela solo pe bomoyi soko landi Yesu Masia ozala nzela bien soko landi Yesu Masia okomona vérité parce que la Bible nous dit to répétaka sous verset la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ce qui vérité aux Yesu Masia côté na kati ya vie na ote je vous jamais libre tant vous êtes libre libre de tes mouvements libre de tes décisions même pasteur na azali chef na ote pasteur ali responsable ya bateau au ba pesier mais ba pasteur o tu ba pasteur boza wa bi ba pasteur ou ba pasteur pasteur mozaka na kati ya Facebook ko poster ba photo ko poster ba biloko mo ezanga tina tozo bate bo sa nini mokili zo beba mokili ko na suka bio ozo ko te akaka makambo mokili ozo te akaka mbongo pona yo mona ke mbongo de suka bino bozo bo luka miracle moi je suis benga 100 jours d'abord ça le kuta au sali 100 jours la jeune au sala ndongo zawana Yesu Masia sala ki jeune à 40 jours n'habite jeune au sala jeune en ndengeni 100 jours au lieu côté ou bien 100 jeune en ndengeni et ça jeune ya kola na se ça jeune ya kolia kaka ba légumes et ça jeune ni au sala. Et puis ce n'est pas le jeune qui sauve. Bandeko jeune, ils sont pas dit na katia mukanda na e, abike jeune, et ça dit pona ko bengana ba démon misusu. Bien sûr, faut aussi ko gêner, pona ko monte ça nous autres no passe de façon que nous autres na kufa, mais bino bozo gêner après avoir ko gêner bozo place ya Yesu Masia. Bazo me no ka mi konzi, bota ba image no moko. Bazo me no ka ba mi konzi, botelemi bo pesa to mbote loka bino bo sala loka malunga. Tangu Paul na Silas bauti koteya moi je suis avec l'esprit à Python azal ko ebisa bangoke bon bato nzambe solo moi Paul a compris que qui esprit à Python pourquoi parce que moi son voulait pour a livrer bango plutôt na grec mais entre temps Paul a dit que non moi je suis la boue ce n'est pas l'esprit de Dieu le nomino d'abord besoin esprit nzambe te bokoti ba magie bokoti ba maison ya mona ke ba na ba soda ba ko garder bino bota el kambo Yesu Masia tanga kufia kena tombe batia la kata tombe batina ki basoda ba garder tombe na pourquoi puisque bango bakanisa que résurrection Yesu ko salema neti kena ndenga ko batama pona ba yiba ebembe na ete pona ba kosa bato apprêter bango bayaki wana donc ba ko battre la place ba ko battre la ebembe c'est-à-dire entre guillemets ebembe ya Yesu Masia. Pourquoi? Puisque ko battre la muto malamu oyo sotambo na nzambe basoda ba ko battre la ota Yesu Masia atambola na basodata
Ba image to mona mikolo bongo lelo ezala ba Cameroun, ezala ba Côte d'Ivoire, ezala ba so moni muta beka soit disant muta nzambe. Ata mona ba soldat et belé ba garder c'est que aza antichrist. Aza antichrist. Bande ko bokeba mwasi oyo aza lukuta, mobali na ye aza lukuta, mobali na ye atalaka pona le mambongo. Bande ko Bible est claire. Tout à la source du campo yeso baki na kata Bible. Alors, bien, Matthieu, chapitre 24, verset 36. Alors, Bible, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Mais, comme ils en étaient au jour de Noé, il sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car, comme dans le jour avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donné en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Noé le lozabiso yo. Tuzo bela bino. Yesu masi azozonga bandeko. Bolanda miracle ezalika ka accompagnement puisque Bible est ici que non, voici le miracle qui accompagneront à ceux qui auront cru. Ceux qui ont dit mais combat na Yesu te ata ba pesa miracle nganga pa pesa ka miracle na tangu ya Moïse bomona kiango bobotanga kiango na kati mukanda ya Exode bomoni ke na tangu Moïse ezalaki bongo c'est-à-dire bango basali ye pasali na tangu ya nini ya nzamba bal na tangu ya Eli ezalaki pendenge wana c'est-à-dire ezalaki ya bitumba ya deux mondes bandeko. Puisque ma œuvre c'est ma œuvre c'est pas dit que ce qui nous a tiré foule la simanae, c'est que nécessairement ça non, faut faire attention. Yes, on a tiré foule mais foule on les qui pour pas jouer bon na seko. C'est qu'à pas pas bloquer. Bota la place c'est qu'à pas santé, tout va miracle parce que yes on est comme big ça tout bien sûr oui, mais ce qu'il faisait c'était d'abord prêcher la bonne nouvelle. Keba bandeko bokeba soki muta imposer le boko misana mabe et ko transmettre yo bokeba yo pasteur on bengi pasteur mais ce que musana aux amis pasteur ni ko ba no berger abattre la kampate mais quand tu appelles tout le monde à kati assemblée na oba ko sala musala mo quelconque oza ko sali oza ko livrer batwana na kati maboko munguna bino batu boke na kati ya l'église bongo bobima na kati ya makambo na Yesu aza kuna te boko boy na biso ndenge bolingi vombe kutu mutu aina ngai pona vérité ke mutu alinganga pona lokuta bande ko to utaki na kati ya assemblée wana oza na kati ya Allemagne awa to koli awa to biloko ndenge lekaki mais Nzambe abimisi biso kuna pourquoi puisque alingi a sauver de âme na biso. Paul a l'objet, na ils sont ça fort na boy qui après avoir que ça musala na perdre vie na ngai na ninga pa na kota ça dit na osala boy pourquoi puisque na so yebake o to aller ko ça liboso ko beta musique ça na bien ça mais ça bien sozo comme ça Nzambe sozo za ko teka ya moté soko ali ko sala ngo pona gloire Nzambe soko ali ko sala ngo teke pour ça la combo musique ezali ça bien parce que likolo kuna musique ezali dans louange ezali ça na ngo pomté mais bon quand c'était adoration yeso zo lo banaka ta Jean ça adoration ya Nzemboté ça adoration ya bon il faut vina bino et ça la consacrer dans Nzambe tant que tu vina bino c'est-à-dire surtout zongi na kata mukanda na 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 Bible le ce que nous autres la Bible dit ba temple faut temple et ça la bien essuyer faut temple et ça na malasi ya kitoko solo kitoko ndeko bolanda batu wana te na Belgique faux archibishop on a zoya pe ba belga archibishop azakoya ça dit mokiliza tellement à l'envers tu vois qu'il balasi mato quand c'est qui bato poto bazo comprendre ba on a que c'est-à-dire bazolanda plus Yesu mais tu comprendre que el ba on basaka ndenge moko bandimi bokeba bondima bindima ndimate. Bible le que la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. C'est pas que ceux qui sont que Jésus, au nom de Jésus, c'est que Moutouana Nzambe. Yes, on le dit que ce n'est pas tous qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui m'appartiennent, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Moutouana Kamabe, mais au nom de Jésus, vous avez dit.
Et puis frère moko ton de comment ka leki na vidéo zo lobake oh non Yesu alobaki na kati ya Matthieu abaki ke bolanda makamba bato bali ko sala bobo makamba bali koloba mais bolanda makamba bali ko sala te, mais c'est du mensonge. Le temps que Jésus parlait, Jésus est né au temps il y a loi. Yesu ayi kukuta ba pharisien wana. Ba pharisien bana côté parce que côté ba makambo oyo na loi ezalaki makamba solo. C'est pas pendant que le que on a portable charger le portable par magie to le faux prophète na mususu ya Kinshasa o na poche vide bati mbongo na kati non pendant que ba tu loi Moïse yango Yesu ba ke boka makambali ko sala mais bosa makambali ko sala te. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, dépendre, je vais dire, dépendre de la loi de Moïse. Mais tant que Yesu a koufi, alors tout est accompli. C'est-à-dire, nyonso et kokisa miliko parce que non, Yesu a sangi siko makam Yesu a kalana sika et comme loko moko. Ya on tombe une nouvelle alliance. Tout le monde qui sont dans la nouvelle alliance doivent rester dans la parole de Jésus-Christ, doivent rester dans l'évangile du Christ, doivent rester dans la parole. Les autres diront que mais pourquoi jusqu'au Ancien Testament qui non, l'Ancien Testament est ombre, il y a le Nouveau Testament. Ou bien l'Ancienne Alliance est l'ombre et la Nouvelle Alliance. Il y a un moment qui Yesu a lobby avant qu'Abraham Zalanga Nazali. C'est pour dire que tout ça a besoin de moutoise, tout a besoin de moutoise à la quitter. Taliban Abraham n'a pas foi puisqu'elle a monté les bossos ou la ça qui preuve la foi. Mais tu côté là, ceux qui te l'ont dit Yesu, ceux qui te l'ont dit Yesu, quoi la mokos, peu mobile c'est biso. Bolanda batute. Sans un pasteur n'a eu cette vérité. Pasteur, ce que vous faites là, ce sont de mensonges. Moutnan Nzambe a kobengi sa charlatan. Mutu nzamba ko bengi sa magicien te, mutu nzamba ko bengi sa mutu te ko ba ko fuka mela. Na tuna question à deux personnes par rapport à likambo. Nabi, est-ce que c'est normal que mutu o ba so fuka mela e? Après yo pasteur se dit que tu es un bon pasteur, un vrai pasteur. Au combien ça mutu bongo? Non, c'est pas réponse non non non. C'est pour dire quoi? Les gens ont peur de parler comme ça. So bengi mutu bi que non, est-ce que ça a besoin de lo bali boso caméra? Oh non, nga nzamba bengi na kamona te. Tant pis, peut-être que ça non temps na hôtel, mais biso peut tout qui nzambe et azur temps pour la administration les bossons na bino puisque nyonso boko sala mindu ki na bino nyonso boko sala ba flèche na nyonso ezo zongela bino moko na kombo na Yesu et loko moko te to banga ke loko te poto ebi ke bo mwene so simba bina mutu a simba likolo pe na se bo mwene so simba bina Yesu masia ozali mokel na biso ya mona ngana biso ka bandeko so na ngai bokeba na ba charlatan. makasi ya seko bwanya pe bomoy lobiko assuré kimya na motema nyonso ya malamu otokoma banana yo nzambe
moya seko na mitema banana yo tokoma nzambe elika moya seko na mitema banana yo tokoma nzambe elika moya seko na mitema. Avec le Père, tu as inauguré une route nouvelle. Tu nous as tirés des ténèbres à la lumière. Tu nous as séparés. Tu as fait de nous